L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango. Bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezumoko ekena ye. Ezongisi ete. Oh liwa. Eyebi bakondi te. Eyebi semame. Oh liwa. Eko tatola. Makita Sukaya Bomoi Namote Vous n'étiez pas circoncis, mais Dieu vous a rendu la vie avec Christ. Il vous a pardonné tout et c'est Nelly pour anéantir et le mémoire tia Batulaye Dakashio. Et voilà. Le retard de Jésus a anéanti. Il a déchiré l'acte qui vous condamne. Mais vous comprenez, je l'avais dit. La condamnation à mort. Par Dieu, vous avez à Jésus à na balandi ya émission na biso elengeye na kati ya Congo ya Lobby TV na pesi merci mingi na ndeko na nga o azana sima caméra Jerry Kobetox mobala mbuma na zolo. En tout cas lelo Congo ya Lobby TV po emesana kolela na bato bazolela emesana ko sepela na bato bazo sepela lelo tozandi na sango ya mawa présentatrice na bino Plasma azala rapper artiste comédienne na kati ya groupe Tumba to uti ko perdre moko oyo to sala kana musala moko o aza ene na nga na musala na groupe ya président Sami Choc Mokili o tikala ko kambama na président la validaire na Kinshasa ba condoléances na président Sami na poto siko zali na ebike ozana pasi mingi na motema po perdre une bonne actrice na yo o ayebi pena musala yango comme il faut na moni pe déjà Corbillard eza pembe na biso awa kala mingi to tozana lever du corps ya ndeko na biso pona ko no pemisa na dernière demeure na biso. En tout cas ba condoléances na ngai na ba comédien nyonso o bazali banda o basala musala moko na mama Bernadette o boyebi ya ume na kati ya Choc Mokili o bandai ko kambama na président Sami Mokili o azali banda ya mboka etika na maboko ya président la validaire tozo pesa ba condoléances na biso na ba José de Londres na batno so bozali banda boyebaki mama Bernadette azali suna biso te lelo ezali mukone ya suka o to mo déjà Corbillard ezolinga kala mingi te lever du corps na ye pona que netika na dernière demeure. Donc ba condoléances na le plus sincère na mutu nyonso o ayebaki mama Bernadette actrice ya papa Sami Mokili na Choc Mokili. Donc ba condoléances ebele to lela na ba bazolela to sepela na ba bazosepela lokwa to zuma tanga to lela na ba bazolela yango to yeko consoler to ye pona kokuta na bandeko nyonso baza pembeni o bazaki ko sala ne musala na groupe moko ba pesa ba témoignage na ye ba pesa quand même o bango ba yebaki pe ba pesa ba condoléances na bango na bato oyo ba yebaki mama Bernadette. Président Tozana président il y a Choc Mokili président la validaire o atikala vraiment ko kamba bord muko penatikala na bord na kin po président Sami na libanda mboka. Donc tolingi to yeba président mama Bernadette abeli nini po subitement to yoki ka kimbala moko ya kufi to na poso to yeba moi témoignage pe na bato ba yeba ki peut-être na kati ya groupe pona yebi ke groupe Choc Mokili za groupe munene groupe makasi et on to ngi to yeba pe bato ba Hollanda biso bato ba Charlotte Mavinga baza pe na posa po ba perdre pe artiste na bango za o sepelisa bango. D'abord merci na ndenge bozui courage ya ko interviewer ngai na cadre ya matanga o to perdre actrice soit munene mama Berthe. Oh, c'est très cher pour Nabiso et puis pour Sami Mokili et puis pour le public de Swatala Kabiso. Ma Berthe Ndei
Azaki, maman moko très compréhensive dans le sens que tu bandé koyokane vraiment makasi. Donc na bandé ko sous actrice tellement jouer maman en cas de problème na ko tsenga etoli même étant na châtier na tombokeli mais avant d'aka kimia ateli ati ozo tomboka za mokonzi mais azaki ne loko moyo bisangai leader s'il te plaît je m'excuse donc bamona ye yango wana ya s'il te plaît donc ya lingaki français makasi donc omi kitsa wana soka ye abi leader monti otomboka ko na raison mais mikolo yo na musala na ndako na bakoko bazotungisa ngango moni na ko yate donc vraiment na bengaki Adjani na bi Mabert banda leo na peso kombo ya Adjani yaka répétition ndongo lingi ko ya pete ndongo lingi mokola tournage ya ko jouer seul au mutu na permettre que zakiye mais malheureusement mokile linga no bata malamu te nazalaki na tournage babenga na ke tourner nzonzi en plein tournage moi na benga binanga leader mama Kofi yo na no benga mama Kofi otenga ijogo Mabert akufi Mabert akufi na promni non à ça dit crise attention donc à vertige ba mena kitambo ke mama emo ndakufi donc c'était ça et ça passe pour na biso vraiment pour na biso pe pour na ba tous balingaka biso vraiment de perdre maman na biso parce que ba Mabert ba comment en voie de disparition mon tête maman baza sauté na tête en tout cas maman tozaka ba maman soki mine ya kala mama Shako mama Linga mama Bipendu mama Bomengo na mama Pembele mais baza pena en voie de disparition sûrement maman top kuta kima biso komani muta Luanda mato pinga beke mama te mato bazana nous sert ba maman na tangi wana nde ba maman mato bazana jusque là za nous sert aza mukolo te bochi na pesa ki mukolo za nous sert parce que ba mabi pende ba to basali ba événement oyo et ningisa ki ancienne époque. Alors comme en voie de disparition papa comme en voie de disparition comme le comme ko déguiser batu ozui muto chemo wa masque bani tout po akomata moi maman ocheta masque quoi comme moi papa mais ba maman wana le quoi maman Berthe a se déguiser jamais parce que c'est dans maman au déguiser nani ya déjà maman mais ce ko accueilli dans le groupe choc mokili tozui pena trou ya kozanga maman donc nazole na kata motema emso nazole babo facilement mais na kata motema nazole donc nazongi sina ba blessure musu ya famille passe. Mot de la fin na yo président na mes condoléances na yo na batunion so ba ebi groupe ya choc mokili ba batala rabino ba balinga rabino moi mes condoléances na bato pe ba libanda et saloka bien. Oui merci nakati batunion so baza libanda na tango ba otala ngai vraiment tout ko perdre actrice so munene naza toza pena na mawabiso nyonso na bike bino pe esali bino pasi parce que ba image to ba otala ngo vraiment eza ba image esengote. Mais nzamba sunga biso sel muta pesa za nzambe sel mutazwaka pesa nzambe yango na sengi nzambe merci parce que yende mutayebi ko umela batu na mokili yango mona la ta on se batu ba umela nzambe ndako biso mawa mais ko nzamba bitema ba ko umiso na umiso ekoki nzamba zwa lokum parce que à lui la gloire à lui la louange nyonso pa na ye. Merci beaucoup président. Merci. Bonjour papa nangai bato bazota la biso toza na Congo ya lobby chaîne na biso Congo ya lobby TV oyo ko lela mama Bernadette elongo na bato nyonso na groupe mba ya choc mokili na bao baza libanda na bao baza na kin yango tenga tozwa moi témoignage mokie po na on s'est présenté kombo na yo a plus opesi biso peut moi pe sa témoignage quand même oyo za nango ba bonne souvenir oza nango pour na mama na biso Bernadette o utsikotika biso. Merci maman. Nabandi soko rolanda otala biso bien à tout ça dans l'église place Pazol la ebembe maman Bernadette. Maman Bernadette azaki actrice moko ya choc mokili. Ngai kombo na ngai Tatou Bill Gates. Ya groupe choc mokili. Bon en fait maman Bernadette pour un témoignage avant na moi mingi depuis na choc mokili. Ba souvenir est belé mémoire au lobango ils étaient puisque ngai na sala film moko ya taba na banza prochainement pour mona yango ndenge nini maman Bernadette a joué qui donc voilà nazo mona plus art puisque babi l'artiste ne meurt jamais. En fait maman Bernadette na kati ya Moussa na biso alinga Moussa na vie âge na mais abandé ko d'abord premièrement ko respecter biso si un problème a commis qui ça pas chef non chef tala ndenge zali boy apparemment la mona pas actrice na ba mère musu autre travail na ba mais maman wana aiba ko respecter bato so na bino c'est parce que d'ailleurs comprendre que aiba ki nzambe
preuve année que tala ndengeni to ekolela ye na kati ya église. Donc c'est-à-dire aza na témoignage moko ya malamu même na église le bile bato ba témoigner na maya miso. Na maya miso. Mais souci makasi ou bien souvenir makasi tatika dans la film on a base makala mingi te bomona ngo simple marié. Simple marié, il fallait déjà tout lancer en haut. Maman Bernadette, il faut mon nini à jouer. Ce n'est pas l'idée. On dirait que tout le monde a une empreinte. Là, tu as Kende. Comment tu as une empreinte en tant que film, la Digital Congo d'ici peu de temps, la semaine prochaine, locataire en chef. Il faut mon maman Bernadette à se défouler. Donc, abandonnez comme on a été dans la répétition, l'air à Yeboé, tu te reproches, s'il vous plaît, s'il te plaît. Donc, à s'excuser, nous sommes malades, nous sommes empêchés. Et par après, tu as la carte casting, on a pas travaillé. Bon, hier sur le lobby, tu as maman, tu respectes ta épée, tu as mis au bousculé. Maman, je vois, maman, la carte groupe, pour taquiner, un peu passer. Puis, rôle, na yé, bon maman, na habité, na a remplacé en haut. Ce qui est tant que maman a joué à l'eau, la paix maman kaka. Donc, c'est un peu ça. On a témoigné, ma mère, bon, Zambé, na lola, mon aïe. Ce qui m'a bien c'est un peu ça. Merci beaucoup. Moi, monde de la fin, mes condoléances, peut-être on a bateau, bazali banda, baolanda biso. Bon, mes condoléances. Bon, au fait, monde de la fin, il y a loba. Au moins, les lots, biso zaba artiste. Namboka na biso na comme remarqué, on dirait ceux qui actrice moko boye akufi azaki na tremplin moko to ba on dirait likelelenda akufi moyen ba te belé ba kota ba ministère ezate au moins artiste mususu biso yeso ba artiste olobi boye poani papa olobi misi moko eza choquant non so na lobi boye c'est parce que communiquer to pesi Digital Congo la xaka ana Kinshasa te ezo la xa partout communiquer to pesi na Digital Congo to za ba groupe mususu na Digital Congo autant mususu lelo balandi biso te mais aucun obligé mututé la na matanga o ya landi na matanga nde o ya yo so moni mutu na matanga ye ou soit ayeka mukolo oyo bazokunda tamuso landi ne ka ya amela bière mais mutu aye ko lala na yo afani na yo ko partager passe wana nde mutu na ye wana donc tala neti bino boye ko assister matanga ya nde c'est pas donné tamuso na bana mususu la chroniqueur mususu azolinga ayoka tatunde mutakufi be lava nde mutakufi ale babandi ba kotse ngona ba na YouTube ala na nombre de vies. Oh, bisogno sur un artiste amuki azala raté ya munena za raté. Donc il faut vraiment na osenga la bande konyoso toyeba ko considérer baninga. Donc ceux qui muta kufi tozo souci bisogno so total elongité. Total elongité total akake ndeko moko artiste akufi. Yango moni le ba cheki mbongo ba artiste ba musicien ba bimbongo na bango. Biso ba comédien na ba couturier ba ni to komi ko beta beta miso zo ba lidusu to côté là. Pour la ni toza unité. On comprend so le bio tala bilonge ba vie ba nani ba tunyo so o mona mutu moko te. Mais ka ofuye mais o mona biso kana ya bolingo wana nde tolandi au moins groupe choc na bande comme ça ba approcher biso mingi bango nde balandi ah c'est un peu ça on a ngana le mode de la fin nga bande ko tolanda naka esika ya liwande ta musu to yeba na kibondeko c'est un peu ça. Ah, c'est vraiment choquant, Jericho Betok, c'est vraiment choquant. Tolingana vraiment, et là qu'on a ba comédie ça moi pas si, mais tolingana. Et surtout ceux qui ba bien son a fait au beau, mais maintenant ce muninga moko la le yete et ça la moi ma bé. Jericho Betok, na sûr que ça continuer, na kotam bu sa micro na biso pona, pour moi ba interview, moi ba témoignage pour la maman na biso dernière na eza lelo. Donc c'est vraiment choquant, tout ça n'a pas si ma casse na mutema pour artiste comédienne ba okufa trop et a pas si vraiment. Na moni to sana je ko betok na moni to zu to moni ma tide awa tide na bino obino bolinga mingi malgré tout ça na mawa awa lelo donc après ça moi va témoignage muke o azana pour la maman na biso atiki biso maman Bernadette o choc mokili maman tide o ko pesa biso pesa ba to ba olanda yo moi en tout cas toi na mawa makasi Congo ya lobby TV ba les livres vraiment place les livres maman Bernadette pour nga na yeba ki écoute na zo tala non théâtre na TV on ta théâtre na TV na zaki na actrice hein Mati depuis ce moment de circonstances, moi témoignage mouké à maman Bernadette aux Anango. Bon, na ko le belo mo na ko le baké, tout ça n'a pas si vraiment, et ça passe.
ya nzambe pa loba na circonstance nyo tout okumisaka nzambe mutako kangaliwa azate de salami bongo ke no mama akufi donc azaki mama moko azaki cher pour na biso neti na groupe na biso to ko loba to na mama ka yi donc mama na biso o amukolo na groupe ezaka yi to bande ko déranger mingi to bande ko tungisa ye donc ko seka to ya boye moto ya mabe azaki mama moko azaki gentil ayebe ko fanda na bana pe ko fanda na bato abande ko kabola te asilika kate ato tumboli ato lobi nini omona ye aoseka kaka donc eza vraiment pas ko perdre moto moko ya bongo mama moko ya bongo vraiment azaki mama moko simple donc ba black muso to blague na ye bato so ta o ba lo ba point ba ta donc azaki mama moto mesana ene mingi mais gloire ezonga kaka epa nzambe lokumu ezonga kaka epa na ye atiki biso donc biso nde bato ko to tikali to yeba o ni to ko sala po to zala pe bien vraiment donc eza passe makasi to bike non bato musunde batala biso ya poto nde balobaka ba on bazaka boye artiste akufi bangaka baloba n'importe quoi ke boye o bato bakufaka ta mutu normal akufaka bato bakufa na des jours et jours bato bakufa na bango ezaki na mokano mama Tide nalingi na lobana soulever moi point mon que pourquoi ba comédien baza na bolingote parce que pas président Sami aza président aza mutu ya théâtre ya kala asale belé jouer ba nzinge belé mwana moko tata ya mukie boya deso ko tune président Sami lobaka na yebi Sami mokilité mais nazo mona absence ya ba président belé c'est comme si bolingo ezate ou bien bato bakoma opona bilongi ya ba matanga ya bato fona keka matanga ya na ebité so ko yebise so mo eloko wana po fungola biso mo muke po nazo comprendre te bolingo ezaka na ko loba ke non na ba artiste nyonso ba o bazaka na bolingo koleka ba artiste comédien bazate tozaka bolingo makasi tolingana ka pe makasi donc ereza nango nanu toyebi ke non bato mosusu bazoya na bango bazali baprésida batista bazali bamisho bazali donc bato baza na bango bato mpe baoya na bamisusu mpe baza na bango na kati donc bolingo ezalaka nango makasi. Ok, merci beaucoup. Tant eza nango nanu bato mosusu bakoya na bango bato mosusu baza na bango na kati caméra mpe ya géri kobetox mpe kozala nango na songisongi mpona kofilme mpenza kotala mpena bilongi ya bato oyo baye te bon mot de la fin na yo na bato bazolanda yo mo bamecondoléance na bato baza libanda oyo baolanda émission bato kaka oyo bazolanda oyo balinganga tide yeyo naza na mingi vraiment ya oloba vraiment te toyebi ke non botika biso te bozala toujours na cœur na biso bato lokola neti baya Willy Musheni Amelia Ngange Jike Ngange Lasa Mvudi na Londres yaya donc namonaki mpenza ke no bamecondoléance oyo tindaki le nafungolaki net nanga namonaki mpenza bokomaki Balidia Aluti Basema Mayas Nicoletta ya Zefi Bébé Tola Motema ya Vincent Pam Prince Zapilo ya loko donc bino nyonso tout na mona penza ba message oyo bokomaki vraiment esali bien to lingana kaka na bisengo te na tonga participer assistance na bino ezosala biso penza bien donc na sepeli vraiment makasi tala kaka ba place aboezaka pe ba kenon ba oyo balingaka bato na ba oyo balingaka bato te donc là na moni penza ke no ba condoléance na bino wana pe ezo fortifier biso ezo pesa biso lisusu vraiment makasi ba merci na bino nyonso to Mishungadi Linda Basso président Hans Buzolo, président de Londres, du Sœur Orgazi, d'Obinonio surtout vraiment, merci à trop vraiment. Merci beaucoup. J'ai recommandé que autant musaka micro na biso pour nous moi ba interview na bato. Comme ça na moni pe présence ya artiste na bino Muchopi aza awa apesa pe moi ba mes condoléances na bato apesa pe témoignage oya sana ngona maman Bernadette. Bonjour. Bonjour. Maman tomoni yo awa bato ba yebi yo na yebi ke bato mutukutu oya koboya ko ba ka yebi yo te azati. Tokuti wana matanga maman Bernadette to kolela biso ensemble opesa biso moi mot de circonstance na yo moi mes condoléances na bato ba olanda émission na biso libanda et ça la biso ka bien toyena matanga ma Berthe toyena matanga ma Berthe azaki maman azaki malamu atanga pe nazwe na wana autant tourner na été mais na pièce la leader la vanda benga ngai
na film tondoza na biso moto kutani bambote karaza mama malamu ye penza soki pa na ye na ebité soko lieto milité o mutu te azaki ne bien c'est ça azaki na bien ezaka te poso mutu akufi nde mutu akoma mutu malamu. Non, eza bongo te eza mama bato. Au moins non âge akufeli ngote 58 ans. Aza maman malamu jamais to ko sel kamo boni so azaki ko jeune fille ko biso to ngato mona ndenge mais aza maman o ebi ko vanda na bato aza bina maman comme si ba maman nyoso mona ba maman chako ba maman linga ba maman boli ba maman pembele c'est ça yango wana. Merci beaucoup vraiment donc on dit mieux répondre à la micro na biso. Merci beaucoup. Na moni toza pe na papa ibutu oyo bato nyonso balingaka mingi oyo babengaka kotala basepelaka na ye nga moko nanu kutu plasma na lela ye ya liboso donc ya dégâts donc apesa bamort de circonstance na ye bamécondoléance na ye na bato apesa témoignage ya mama Bernadette oyo atiki biso. Merci mingi en tout cas na sepeli ndenge bo à chaque fois so toza na problème botikaka biso te bolandaka biso na matanga to problème ezali d'abord on apesa bino liboso merci problème ya liwa ya maber et puis il faut passer mais bon le gars nzamba ça mama ndenge o yalingelaka le to sana place moko te akufi tu peux sika nzamba merci mais ba condoléance tanga mingi na opesa ngona et pas français nelka eza na Luanda bato ba soutenir biso ba bike non ma mère ndenge nini même ba sur la chaque fois na yina ba téléphone par-ci par-là na PC pas ya David Maingila en France et pas ya Anastasia Lou en France na PC pas ya boss de l'air boss Blanchard Kilombo na PC pas ya patron leader ba condoléance na ngai pa na bango donc merci beaucoup na bolingo na bino merci beaucoup je comme tox na sur de continuer na biso to continuer na biso. Vraiment tout ça na président Baptiste la mon papa Michaud la mon de kolanga na pembeni awa ba peut pas pesa moi quand même témoignage na bango o bango bazala ngo par rapport ya maman na biso maman Bernadette oza artiste acteur na kata groupe ya Sami Mokili choc Mokili donc a autre côté kabiso les journée de mère ya suka bazo me makami te levé du corps président Baptiste moi mon yo par rapport ya ndeko na biso o ya tiki biso ouais ça non passé ça passe parce que maman Bernadette maman Ndei dia sumwa azano maman oyenga ya quartier nga azamo na bula yaza kimbanza donc azaba maman ba moni biso tiko bota mala biso to roloba et puis ndeko na so artiste eza passé atiki biso bon pesa ka nzambe ya mona ya nzamba mona président bozo kufa mingi eza problème nini bolie lisusu te kolia mutu mutara makamne na vie laissez le temps au temps chacun son temps lelo et suis maman na biso lobi pe biso doza to mi lengela kaka donc to mi batela to préparer à venir na biso c'est le moment dans ebake dans l'oueza ya mutu nyoso. Moi mes condoléances na yo na bato bazolanda yo na président Sami Mokili. En tout cas président Sami on est ensemble toza toujours il y a un moment que toza comme bolingwana za artiste toza na matanga ya ebembe ya maman na biso maman Bernadette podo kabola mawana bande kona famille dans la famille nyoso donc on est là vraiment. OK, merci beaucoup. Ndeko na ngai papa Michaud na moni yo awa souvenir nini oza na ngo pa maman na biso maman Bernadette o atiki biso asala musala o yo sala na o ngana sala ka. Ouais, merci à toi maman Bernadette nga kutu musana nti atake mec ande président Baptiste Alobi tant 2 minutes a futé na Kimbanza monde to otambola 100 minutes et moto faisait pas 2 minutes tout mon mais si bitima na vanda bo mais comment ça tête ça lenga plaisir parce que linga biso pe mingi ya mona sala théâtre en plus ça jouer na groupe avec na Sami Mokili ve Sami Mokili tant groupe et salami pour na moi Delvo to na ba ve Sami na Delvo biso to ba non mais alors jouer des APSB mais biso to za na Delvo to ba ni groupe Sami Mokili le temps que ça to ba bureau ya vie donc étant c'est que mère et pas jouer wana et ça a un plaisir pour mouvement à travers un Mokili ba l'idée là va to contrôler donc to contrôler on peut ça mouvement la biso et c'est que mère accueilli et ça nzela ba tout
baartiste kaka te bakufa bato mpe bayebanga mpe te bakufa mais ya biso soyo bato bakufi nde ezalaka mwa nde elobamaka mais eza nzela motutu mare akei journe ekoki biso totikali toprépare lobi na biso po biso mpe toleka mais fo toprépare place nini tokende alors donc nzambe asimba molimo na esika akei bafamille oyo batikali courage présence ya mokili esika oza nayebi ke eza mpasi eswaka bato na motema courage ebele nzambe apeso makasi apeso sagesse akokanga likambo makasi osupporta yango donc eza makambo ezwaka motutu lelo ezwi mai ya biso bamisio tosikali mais biso mpe tosala malamu mpo place tokokende toke place ya biala donc yango wana kaka nzambe asimba yango. Merci beaucoup. Artiste de local yo, moi mot de circonstances et ça la bien moi témoignage par rapport à Ndenge avec la maman. Je n'ai peut-être pas eu chance déjà de jouer dans la scène. Merci beaucoup. Wana maman nanga nazwa moi ba chance de jouer naie et en plus après maman na biso ya bandal. Tu ba ine moi kala donc moi makambeza ebele. Mes condoléances kaka na famille naie et puis na président Sami Mokili. On est ensemble liés à Zate, bon, mère Nabiso Koufi, je veux rendre un dernier hommage. Kibiso, et en cela, Moutounyoso, le juillet, l'hôpital Moussou Zangana. C'est un peu ça. Mais papa Michaud n'a pas eu absence et abattu belé, mais ce groupe ça choque moi qui les a groupés mon néné. Président Sami a tout tenu moi à 2 ans et puis président Sami mais président belé oh bah ça la peut pas dire na président Sami c'est là moko bah ça la film belé na président Sami n'a moni vraiment absence abattu belé zanini bon toutefois matanga ba invitera mutute matanga ça matanga oyo kisango ke matanga ça ayaka nae ils ont problème ya koyebana te tout ça mais ils ont problème que non ils ont matanga oli koya aye pour porte za la police au monde porte te ba fungola ngo de mutu to ninga ya matanga koya matanga to forcer mutu te aza mère na biso donc ba relation na batu bon où ezala ki pona biso toye ba relation mususu pe na batu mususu damusu ba yebeka na TV to ba mona kaipe kaka ba yebani te bon. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup.